Donc vraiment, solo bangana ka cousin na do bangana za cousin na yo. Présentera des petits cousins na yo. Hein? Là solo bangana ka cousin na yo. Présentera petits cousins na yo. Donc vraiment botier ligne rouge entre ngano et pour la vie. Vous devez bien définir votre travail. C'est quoi votre utilité à côté de Maman Olive? Est-ce que l'utilité Nabino côté Maman Olive, c'est de venir régler ma compte dans la place publique? Parce que Vincent qui était incapable de faire même une émission de 5 minutes pour faire face à Mida, à Essai, à Mamou International. Oh Bazali, les anges adorables de Sila, lorsque Bazoko Finga, Maman Olive, tina mois de mars, tina mois de novembre, de décembre, mois de septembre, awa, pe Bautaki Finga, Maman Awa, pour Makamo ya Ariachou. Vincent a même courage de une petite vidéo de 5 minutes pour dire NON. Mais quand yo Vincent, tu étais obligé. Parce que na ero talaka au moni que non muto mayele akoya ko sala émission nga face à face pour na faire à Maman Olive. C'était qui? Avec ta conscience, yo benga nan, o benga Essai, o benga Mida, o benga Mamou International aussi là auta qui ko remercier na mois de novembre. Oh aloba ki ye moko nazo citer comme on a bango à haute voix aujourd'hui mokili donge yoka. O benga bango pour yo sala do analyse na bango. Tu avais dû appeler qui? Tu as appelé Sarah. Pourquoi tu avais appelé Sarah? Parce que tu avais compris que cette dame, Azali Namutu, Azo réfléchir, Azo Sala, analyse à bien. Analyse d'ailleurs à Sala depuis Kala. Yango, Azo continue au Sala. Pourquoi yo mouni yango mabe? Pourquoi yo mouni yango mabe? C'est la mauvaise foi. Dis juste Vincent. Bimi c'est la biso même émission ya yo moko. Depuis Babano Finga Maman Olive na mobali na ye et pas Mida Essai na Mamoudo International. Bimi c'est la biso vidéo moko Vincent. Oh yo ozo ko défendre dans Maman Olive. Wananzambe na bino mon émission na yo. OK. So kwa ba mbongo na bino. Oza na tembe. Ako lukaka ta mona dadi moko ame ko salisa émission. Ngam na ofule na. Comme ça on comprendre que na mbongo na zana ngo. Ako no bimisa ngona parka ko luka ba poka bien on comprendre que dadi azara système bana na bazana batata. OK. Ngai ne na fundo na parking. Nga. Donc tu dois luka bana na unne na parking na ko. Suivez hein. Yé. Azu moi ngai alekisi une émission na yé. Boso asoni ba faire ça. Voilà. C'est comme ça que la famille était très fâchée. C'est comme ça que la famille était très fâchée balobi mais oh. Comment bakabala mabebo contre moi na moi sur a eda kibiso lobi. Moi na moi sur asunga kibiso lobi. Moi na moi sur azwa kibana o lokola bana na ye. Moi na moi sur yo bano bazanga ki ya kolia apesi bango ya kolia. Moi na moi sur bano bazanga ki place ya kolala apesi bango place ya kolala. Lelo batu ba tourner contre moi na moi sur et puis en utilisant bana ya Dadi Dikambala NON. Et c'est comme ça le petit frère direct ya Dadi Dikambala à l'équipe de la télévision. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandia, Top Media Télévision, Bandeko Balandia, émission Oh le code de bonne conduite, soyez le bienvenu, il est temps de vous informer, il est temps, Mingi, vous savez, depuis un certain moment, l'internet et Zoko Tambola na rythme moko ya malamonté, surtout na ngambu ya Bandeko Nabiso ya ba comédien. Mais avant na banda annonce pena bien, je vais vous donner d'abord le tas. Il y a Maman Bellevue parce que beaucoup de personnes nous appellent, beaucoup de personnes parce que comment va Maman Bellevue? Je comprends votre motivation, je comprends votre souci, mais je vous dirais que Maman Bellevue se porte très bien malgré ba scandale malgré tout ce que les gens cherchent na kombo na ye, malgré injustice il y a quelques comédiens, mais au moins Maman Bellevue se porte très bien par la grâce de Dieu à travers prière nabino, à travers prière naie, à travers concentration naie, elle se porte très bien. Continuons juste comme ça. Il y a qu'à soutenir Maman Bellevue, et Ezaka Nandenge Moko. Prière, Moussala naie, c'est ça le seul moyen. Il y a qu'à soutenir, il y a qu'à accompagner Vision, il y a Bellard Production, il y a émission Oyo. Sur cette émission, nous allons traiter le problème de la famille de Dadi Dikambala. En tout cas, na ba kombo na maîtrise à peine bien.
sortie médiatique, il y a Papa Leki, biologique, il y a Dadi Dikambala, et ça qui motivé Nanine. Lelo na koluka moyen na bimisa lisusu certaines vérités ou peut-être les bandes de Kwebele bazwa ki libaku ya kolandate na ngambo ya tonton Munu kuna na ngambo ya Noko Yams na ngambo ya mama Saratola ou encore na ngambo ya mama Demer na ngambo ya ba Jemima ya ba Pamps ya ba ndeko nyonso lobela ka mama Bellevie boza tellement ebelé. Je ne peux pas commencer à citer vos noms ici, mesdames et messieurs. En tout cas, je veux. Il y a des enfants de voisins, de fois, comprenez, qu'au foot et la vie, et ça n'a pas cette mise au babola, c'est un peu difficile. Mais nous avons Dieu. Donc, lobby et Kolekanango Lelo, si nous travaillons plus. Donc, c'est ça. Beaucoup le pourquoi ces messieurs, lobby a sali sortie médiatique. Et puis, audio. Oh, il y a Vincent Bozoko Yoka, et Zoko circulé dans la place publique. En tout cas, ezali ba makambu oyo ezo sala bo soto. Ezali makambu oyo ezo kosua. Complot oyo ça vient de loin. Complot oyo ezali une façon de chercher yako nuire na ba comédien pour ne pas citer seulement Maman Bellevie parce qu'aujourd'hui la tête de Maman Bellevie ça vaut ba tête ya ba comédien ebelé. Alors biso toko sala ndenge nini biso toko luka ndenge nini biso toko loba ndenge nini biso toko accompagner Bellevue ndenge nini na émission oyo na kotia bino carte sur table 4 vérités il y a sortie médiatique wana qu'est-ce qui a poussé na Papa Leki wana à la sortie médiatique et puis à exposer audio il y a ndeko na ye na place publique to yebsa ki bino petit à petit ndenge toke malembe ti tokokanga moko akobima na mpwasa par rapport ya makambo bazoko sala ya bosoto ya mabe. D'abord je veux rester wana et la deuxième émission nous allons revenir pour na olobela sujet etali ya grammaire ces audios OP et bimi lisusu et puis na sujet il y a bande konabiso oyo ya mama Olive notre maman oyo ce qui se passe à l'interne cuisine interne ya maman o ezoko bima na place publique en tout cas to na otela bino pe 4 vérités awa bokoluka moyen bolanda yango. Alors avant na banda émission oyo je signale projet ya t-shirt je suis Bellevie télévision je suis Bellevie Kondi en tout cas ezali excluté. Nakanisi na groupe on a créé Maman Demer avait tout dit à lobby à revenir et pas pour n'appeler ça détail ya makamona nyonso comment ça va se passer. Alors tenez-vous prêts, nous tous s'organiser petit à petit ndenge nini tokoki ko sala ba t-shirt wana pour que mutu nyonso azala na yango biso tozala na biso honnête sincère tolobango boy na télévision pour ne pas ezala ke bokene ko sala eloko moko en cachette en catimini. Non, nous ça ne passe pas comme ça. Et je vous signale qu'il y a déjà l'affiche de notre film déjà ezali disponible au moment où je suis en train de vous parler. Na Thierry Bino déjà affiche yangwana na kombo ya Torgnol. Bato ebele ba kotuna eli kolobanini bato ebele ba komituna ba question. Vous savez Maman Bellevue des fois azotinda ba mituna biso ekende trop loin. Mais na kotika bino nanu bolanda extrait il y a série na film na biso oyo eza déjà en cours peut-être lelo déjà 12e épisode et koki kokota lobby 11e ekotaki na kombo il y a mariage civil oyo ezala ki film ya Maman Bellevue télévision oyo 11e épisode ekotaki déjà lelo sauf imprévu tokozwa pe 12e épisode mais en attendant affiche ya film ya sika déjà ebimi mais na ko penser na ba maman nyonso bazo ko penser na tadinga la pa nuit et jour o ba portaka un plus na bango sur le plan spirituel, moral, physique, même na o etali misolo. Maman Bijou Ketani, maman 90%, au bonga na papa Jean-Pascal Leka, maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakala Nzinga, hein, la suprême, la cour suprême, maman Zozo. En tout cas, un cas merci à vous, maman, ça me va droit au cœur. Maman Deborah Lubanda, Kilo, ya ma mère à Calgary, maman Aurélie Mafuka, Aurélie Mopanzi à Papa Diamant. Un grand merci à toi, Katez, mon amour de sœur. Je fais des big kiss à ma nièce Bisike Zouamiye na boyina tanga kombo po bo luka moyen boyeba. Un grand merci bongo na maman Diasonama. Oh ya Zouami bongo depuis
Canada. Maman, je suis de cœur avec vous. Un grand merci à maman Émilie Seti qui est en train de traverser des moments trop difficiles en ce moment. Un grand merci aussi à maman Nathalie Nana Moussibou. Hier, on a une façon de coller ensemble avec la famille Moussibou. Oyo Baperda qui papa Nabango, papa Fulgence Moussibou, que son âme repose en paix. Un grand merci à ma maman, famille Libota Nyonso. Bertin Kondembongo propre, Ozayanga. C'est-à-dire Bertin Ozayanga. Ata silence, mais Ozayanga. Donc Ozaka frère Nanga. Un grand merci à ma maman Nyonso, famille Libota, papa Nyonso, famille Libota, Congolais Nyonso, comédien Nyonso Congo. On a Pessibino, merci pour la confiance. Encore une fois, au Bozo Kopesa, Tadi Ngalapa. Suivons d'abord ça et puis on se retrouve tout justement après. Merci beaucoup. Moi si na yo asengi mariage religieuse yo boy moi ça sengi yo boy yo zoka please mettre avocat leki nanga mekana ko réfléchir tam miso tam monop que masturbe la tête de Bellevue. Retirez pas. Pour retirer nos paroles. Bêtise on a so petit sac à chaque fois que ngana za maman na za la camarade na passé masturber yo ça nina. Maman, c'est parce que tu es habitué à koleka papa par papa. Les lots botinga il n'a papa mususu, boti Presley il n'a papa mususu. Maman, on est là sur la tanga itanga tuna. Yo yebi nzambeke. Nzambe maka bobu. Tamis, na mota sika. Si ba boyelo ya mistatu ya mine, ya na biso ka charge. Ya ba enfant bata. Problème boyeli. Ko eloko moko yebaka awa isate. À part kocha maquillage, kolata baba oyo li kolata kocha baba kabelo na yo kovai na chambre kozaka liboso internet kaka bo. Donc ngande na bota ki bongo na kokaso ko zo mobali te. Siko lokwa na suye funa batela. Donc moi c'est soit boti c'est fini. Samedi oyo présentation, samedi oyo ba pesi bloc routine, samedi oyo ba ke commune ba sali civil, samedi oyo ba sali religieux. Mama kwa nini? Te yango te na oluka. Mena commune motaka ko bana. Mama commune na ngo messe motaka ko pesa mbonga libala. Belle-vie azana bana bota dada bani bali. Oui, mais etali bino na nini? Oh monsieur, s'il te plaît. Yo lobi baseka ki yo pona biso. To baseka ko pona biso. Biso pe baseka biso pona yo. Obi kinga so za mama mabendi na wanga na bilumba. Yo kite. Kasi tout ça depuis mariage civil parce que ça a besoin à se protéger. Kasi yo ngapi na mona na ndo mama. Ça m'a bien. Ya mabete. Ça m'a bien, ça veut bon chez protéger. Si go yoka yo mona mabete ko wanga balande konote. La boy on la ça ya na bisita pina misu na ngati. Non. Non. Nana zali awa. Ai la toto. Ni bongo soda a oluka sa. Ya fa bino motoka mabe na civil yango ezena no nani o? Pour ça tunanda ko dikinyate. Basala libala ya lita. O mikanda wana akubala civil. Bon, ça me soit bien maman. Dina mwana na kwa. Kesho. Tout ça les vides sont coupés avant au pas de nid. Va porter plainte. Parce que vas-y, moi je te donne l'autorisation. Va le faire. Va. Mais je ne connais même pas mon père, maman. Je peux aller n'apporter aux plaintes au Alexandra papa nanga. Kuna msala sala kera matetana. Na ume na bien sanga bu. On va enga awawa. Okamwa. Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Boutu Kolanda, extrait à film Nabino. Na combo, il y a mariage civil, 11e épisode. De côté, déjà lobby. Les lots sauf imprévu. 12e épisode, Eko Kota. Après 12e épisode, peut-être Eko à la fin. Et fin wana, Eko Sala, Eko Zala, Eloko Oyo, Eko Sala, était biso. Tozwa deuxième projet. Oyo Eko Zala après
film o et Wutokota mariage civil na Bellevue télévision na kanisi na moment open nazokoloba batikelinga ka juste affiche wana ya nouveau film o ezoko s'annoncer affiche nango déjà ebimi elingi koloba tout simplement Tornion les koloba tout simplement bon pour ne pas aller na ba gauche droite les koloba simplement donc kobeta quoi donc lui koloba justement kobeta alors Mama Bellevue a lukaka comme ma biso to lukaka to zonga lisusu so na ceux qui na université ceux qui peut na nine donc en tout cas comprenez comme ça film oyo ezokoya kombo nango yango wana oyo ekozala pe moko ya ba chef d'œuvre ya mama donc eza ba gifle ba coup moko eza violent appliqué par la main donc ezali na ba signification oyo ebele o mutu nyonso akoki ko définir ango na marque na ye mais wana ezaka juste moi compréhension nanga na yebi pété soki do eza bongo mais na moi mayele nanga eza bongo eza ba gifle ba coup moko oyo ezalaka violent na maboko to yebité awa na film oyo qui a été nani oyo azwaki bakuwana qui avait reçu bakuwana oyo obiso nyonso ensemble to découvrir na film oyo mais je vous jure bandeko balandi ya Bellevue télévision que film wana ezali somo et lorsque beaucoup landa film wana beaucoup comprendre à quel niveau Bellevue est en train de travailler, à quel niveau Bellevue donne le meilleur naïe, à quel niveau cette femme azoko mérité, azala sécuriser, azoko mérité le respect, considération. Voilà pourquoi même Babitumba o ezotelema ebele za du ya musala naye ya malamu o azoko sala na ngumba Kinshasa. Bandeko balandi, je vais vous relater quelque chose ou peut-être bino bozo comprendre était jusque là. Mais eloko o nazoko loba bandeko ezali par rapport ya makambo nyonso bino bozo komona na réseaux sociaux. Tout ce qui se passe na réseaux sociaux ezali kabal. Oyo ezaki monté contre Madame Bellevue. Oyo elukaki pe o ezo luka destruction na ye. Oyo ezo ko luka disparition na ye. Mais comme le bon Dieu, le Dieu du ciel, azaka juste, le bon Dieu, le Dieu du ciel, le créateur ya likolona se ye muto azalaka mettre à temps pe ya circonstance asalaki de sa manière que babiloko yo ezala étalé ba complot o ezoko salema dans le noir bisoto zwata ya ko comprendre yango na place publique. Déjà au départ sortie médiatique ya ndeko wana mwasi ezalaki sortie médiatique moko raté. Parce que aujourd'hui s'il faut que ndeko wana aya ko sala ba réclamation na ye ya bambongo akoki koya ko sala ba réclamation na ye ya mbongo na télévision te na kombo ya maman. Là aussi quelque part bango bakanisaki que non tozo ko tombola kombo ya maman tozo ko réduire kombo ya Bellevue mais le contraire baluki ba saboter kombo ya maman baluki ba réduire kombo ya maman na misu ya bato yo balingaka maman na misu ya bato yo ba honoraka kombo ya maman sans le savoir parce que ils étaient animés na mauvaise foi. Alors cette mauvaise foi balobi non poto zwa soutien ya bien nous allons utiliser les noms de maman. Le nom de maman toko utiliser ngo po et à la prétexte. Même maman oh le lokomo na ye baluki ko utiliser ngo po ba se cacher. Maman a fingami ana bandenge nyonso. En aucun jour na mona Dati. En aucun jour na mona Vincent. En aucun jour na mona même ba comédien oyo baleki na ba etandoike awa pona koya ko sala ba droit de réponse pour insulter même. Pour vous montrer que c'est un groupe de gens oyo ba mesana déjà na mabe. Vous venez pour défendre les noms, il y a grande dame. La distinguée ex-première dame ya Mboko oyo.
maman qui a posé des actes responsables, est-il lelo azo continuer à poser des actes et zo komona nanami sur bateau. Mais vous venez avec les insultes namino konabino. Soi-disant cette dame oyo aleka kina papa le kine na plateau. Dans ses propos quand elle traite maman Belleville et l'autre côté Mutumoko abano fanda nanda kumoko ya $150. Et Kitty et Mati, vous sentez Mouté Mama B, rage. Vous sentez Ndeti na yendenge na zaboe foka kana écrasé. Vous qui réclamez soi-disant votre mbongo. Vous qui réclamez soi-disant ba revenu na bino na yebite ya musala nini. Vous qui réclamez soi-disant bazo ko finga mama Olive. Mais oye lisusu kaka na mafinga pona ko finga ba mama misusu. Penses-tu que ozo honorer le nom de maman Olive? Ezali lisanga ya batu oyo po baba se sentir à l'aise, il faut batia ba insulte na minoko na bango. Il faut ko finga ezala. Il faut. La mission de cette fille oyo ba boutika qui place ba fanda qui c'était pour à clouer Bellevue, à détruire Bellevue. Mais ba bosana ki ke er bazo sala makambo wana. Il y a un créateur, le seul créateur oyo asala Bellevue, asala même bango batu ya lokuta o bazo sala bakabala mabe. Oyo a lobaki na côté de mamuto suka pour cette affaire. Ma fille ne sera pas clouée. Ma fille ne va pas tomber. Sa tête ne va pas tomber. Son travail ne va pas tomber. Il fallait atteler Mamouto Souka. Aya aloba NON. Atteler Makipe à Sali Odo à Sali. Aujourd'hui, Badendi. Prétexte. Est-ce qu'aujourd'hui, Bandeko Nyonso, Bakoki ko prouver en quoi Ndekonanga Yams ou Ndekonanga Sarah Bafinga qui donne Maman Olive? Personne. Vous pensez que dans le bureau de Maman Olive, ceux qui Bandeko Misusu ba envoûter quelques-uns, pensez-vous que tout le monde va envoûter? Pensez-vous que tout le monde va contre Bellevue? Pensez-vous que tout le monde va réfléchir ndenge moko na bino bae o bozo ko réfléchir bozo ko réfléchir à genoux? Non. Il y a des personnes intelligentes. Il y a des personnes honnêtes. Il y a des papas responsables. Il y a des mamans oyo bazana tout autour. Il y a maman Olive azuka émission wana Sarah nana ndeko yams batali yango balobi non. Bana oyo bandeko o ba frère o sœur oyo balobi mabete. Basali juste analyse. Et analyse wana était parti par rapport. Il y a des insultes, il y a batu oyo ba yaki na yango. Batu oyo ba yaki ko diminuer maman Olive pour na biloko ya kolia. Pour na biloko ya kolia. Soi-disant, mon frère Vincent, oyo azali parmi bandeko pe ba initia ba analyse parce que il faut qu'on se le dise, il est parmi batu pena ba banda ba analyse na ba jazz na ba mastananga ba mastananga ba Franco Stema et tout bazali na kat. Mais qu'est-ce qu'on appelle l'analyse? Ba analyse à café ndenge nini? Est-ce que pour analyser fait morobo il faut kaka obanda ko adorer? Non. On tozala toujours na thèse na antithèse. Tozala toujours na pour na contre. Il faut ko bimisa biloko o ezali ba inquiétude. Il faut ko luka ko analyser loko moko. Des personnes qui insultent maman Olive, des personnes qui exposent maman, des personnes qui passent à la télé avec le nom de maman Nandenge Yamabe. Mais Batouana, le même Batouana, l'équipe, maman nous a donné ceci, maman nous a donné cela. La vidéo est ça. Et quand quelqu'un passe pour poser ces questions, Batou Oyo Bazalaka Nasila, qui passe à la télé pour traiter Bellevue à sa voleuse, à Iba, à Salaboye, à Kendaboye, à Mataboye. C'est à ce moment-là que Batouana Bazoko exposait le nom de maman.
Il faut vous avez la mémoire courte. Même lorsque vous voulez que ça la makambo mabe, botinda mitu na bino musika trop loin. Parce que déjà erbana na ba fandi na ba plateau na bango. Selon bango bazo ko kumisa maman. Or maman aza mutu ya mwa biloko ya mikiete. Maman est une grande dame. Aujourd'hui, anti-Valère, il y a réseaux sociaux toyebi. Bazali, les gens qui entourent Madame Sila. Ce sont les anti-Valères, ou même les autorités à Mbokoyo, Bayebi. Ou même les autorités à Mbokoyo, Bazwa acte, Yamakambo Ebele. Ou Lelo Mukili Mubimba, et comprenant que non, Batouana, ils travaillent ensemble avec Maman Sila. Ou Lelo Bazalaka, les anges adorables de cette dame. Preuve à Outaki qu'on remerciait Bango dans le mois de novembre. Bien qu'au mois de mars, Maman Olive était insultée, dénigrée. Sa réputation était sapée par Batouana. Mais dans le mois de novembre, Maman Sila qui venait pour répondre, pour remercier, puis à répondre aux Congolais pour dire, je vais citer aujourd'hui Komo Nabango à haute voix. À Tangaba Komo Nabango. Mais ce genre de personnes, au bazaba anti-Valère, au bazoko collé Maman Sila aujourd'hui, qui venaient à la télé pour dire que non, nous avons été remerciés par Maman Olive pour appeler ça qui biso boye. Nous avons été remerciés par Maman pour appeler ça qui biso boye, 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 boye. Voulez-vous qu'aujourd'hui, Batouamaye les locaux la biso, Batouamaye les locaux la Sarana Yams, Batika Kombo ya Maman Olive, et à la collé et pas y a ba anti-Valère wana, bazwa pena. Attention à Batounion sur Ezala concentré et pas il y a anti-Valère wana que Maman Olive donc aujourd'hui après si ba anti-Valère wana biloko na fin de l'année quand quelqu'un vient pour ça la analyse na ye bozoko finga Belvi Mouyibi ayiba Maman Olive boye Belvi Mouyibi asala boye quand quelqu'un vient pour ça la analyse est-ce que afingi mutu. Cette vidéo est disponible. Yams a effacé, Maman Sarah a effacé en côté, est disponible. Et j'en suis sûr, au moment où je vous parle, peut-être cette vidéo, et Koki peut Kokoma déjà, na messa ya Maman Olive, ou bien na équipe, ou bien la cellule ya communication ya Maman Olive, bazo examiner vidéo. Je pense que, et Koki peut Kokoma la bango, et na vidéo insulte les insulte les et je vois des comédiens locaux là shoga ndeko loko la o banani o mususu jinola o bozo koleka na télévision pour insulter Madame Sarah wana bino bozo finga Sarah bozo yoka gu ezo sala bino gu ezo sala bino bien. Vous oubliez que vous venez pour défendre une grande dame, une maman qui a des valeurs, qui mérite d'être respectée, honorée. Vous avez constaté qu'il y avait quelqu'un à Sala qui analyse Naye Mabe. Restez sur le plan professionnel. Boti Kalana Oyo, loi et Pessibison Dingisa. Mais beaucoup tati na vie privée na été, beaucoup mati na injure publique. Aujourd'hui, lorsque Bino Bozoko Finga Sarah Mukili et Zoko Mona Bino, et à Gofongo la robinet à Mounokonaye pour à répondre Bino, pensez-vous que vous allez tenir debout? Les anti-valeurs dans les anti-valeurs. Et c'est comme ça, Bino Bozoko Laksana Mukili, Ndengeni ni biso toza, Ndengeni ni biso photo ya ko défendre Maman Olive. C'est dans ce sens-là, na manière wana ya ko yaka ko finga batu. Nous avons dit NON. Ce genre de bêtises. Et quand tu coller maman wanate. Elle est pour nous tous. Comme c'est privé à Moutoumoko Bouyete. Elle n'a jamais été maman privée à Moutoumoko Bouyete. Non. Elle est pour nous tous. Respect na sa place et kotika la éternelle namité ma yaba comédien nyonso. Bon luka le loko bano sala ba live par-ci par-là pour dire oh bazo jouer na maman, bazo ko sala na maman boy. Depuis qu'on a commencé à insulter cette maman, quel est ce comédien à l'écran à télévision à lobby NON? Vous êtes animé par la mauvaise foi, Boulogi. Nazongi a na sujet. Pourquoi ndeko oyo aye ko leka na émission pour à répondre na bandeko na ye nyonso, pour à exposer peine de konaye Vincent. Nazo banda ao.
Bande Konanga, l'air est grave. Dati était un moyen oyo batiaki pour y acclouer Bellevue. Na machine na bango, bamonaki ke mutu oyo a koki kosala ngo bien ezaki ye. Batie liboso. Baye ke bamoni ke o bango basali bazu échec mes frères et sœurs. Et bazu échec, vous savez même dans la Bible, lorsque vous chassez le diable, et la kendaka, à quel kozwa renfort, ceux qui a zongi, ceux qui dans la qui moko er azozonga akoya na bataillon. Pour baya ko faire face avec le bon Dieu. Mais le kola yazala le tout puissant. Atelema toujours mutasuka atia kaka loboko la lumière de bimaka awa et éclairer Moulili et puis Moulili et tombaka. Lorsqu'ils ont vu que ba échoué, bazonga ki susu na labo. Pour pas que ne koluka nini oyo il faut ba sala deuxième coup na bango pour la destruction méchante ya madame Bellevue. Bake babani ko monter lisusu kabal. Kabal na bango babano monter ezanine. Il y a un enfant à part Dati. Ezana mwana oyo mama Bellevue abana pe ko sunga. Mwana wana azalaki pe ko fanda epai ya mama Bellevue. Et mwana wana baluka ki ba inculquer makambo mabe sur ye. Ba inculquer makambo mabe sur ye. Aya yepe asa la sortie médiatique. Na sortie médiatique wana et kende na même idée na Odati asalaki mais cette fois-ci et embrasser Nzela Moussus. Dieu est grand. Après les informations biso to confirmer en côté après ba rumeur mwana wana ayaki komona ke ezali makambo ya lokuta eza makambo ya malamu te akomisaki makambo wana na famille na ye. Nous apprenons que ezali des journalistes, pardon, 3 journalistes au bazar en tête. Il y a un garçon, il y a un garçon et puis 2 femmes. Au bazali, Namutu, il y a manigance, il y a Koluka Kocha Poto dans la famille de papa Dadi Dikambala, pauvre papa Dadi Dikambala. Bazali accompagné dans quelques blocs. Il y a des comédiens au Bazaso 3 aussi, qui est après les informations 3 ou 4. Parce que moi, j'ai confirmé en gros, ah, ouais, le coup, les alliés, bah, rumeur, toujours continuer que ça, la investigation na bango, et puis toujours exposer bango pe kalate. Bah, kenda ki po ba sangana, bah, luka moyen, bah, créer deuxième épisode. Il y a makambu onde koana ayaki koloba na télévision, mais cette fois-ci elle est la plus grave que ça. Pour ba Monique na premier tour ba réussir coup na bangote. Ba Monique oyo bazaki na besoin ba sala et salemité. Résultat o bango bazaki na besoin ba zwa bazu yangote. Alors tozonga. Mes frères et sœurs, vous qui faisiez le bien aux gens, ne vous découragez pas à cause de tout ce que nous voyons à la place publique. Ne vous découragez pas à cause de tout ce que vous voyez tout autour de Bellevue. Continuez à faire le bien aux gens. Ceux qui opèrent ça, continuent à opérer ça. Même maman Bellevue, ceux qui opèrent ça, continuent à opérer ça. À continuer à sunga. Kanda ya bato mokili et décourager yete. Ba comédien basé belé. Bana ya ba comédien ba kufa ba basé belé. Est-ce que vous savez aujourd'hui pourquoi maman Bellevue était motivée? Il y a kosunga famille ya Dadi Dikambala bana na ye. Bino nyonso boza sans ignorer. Bana wana après départ ya papa na bango babimisa bango na ndaku babengana bango. Bana wana bazala chosifié boyebi yango très bien et les cas na ba etandoike. Ba chosifié bana wana. Ba télévision, ba internet, ba tunyoso, ba yebi. Je sais pas ceux qui bazo salango bazali na mémoire oyo et sengeli. Comédien oyo a tellement pour dire que non onde konabiso akoba no sambwa boete. Comment na nani? Babo sani le sacrifice de cette maman.
Aujourd'hui, peut-être, celle qui est passée dans les médias, peut-être, Alingaki Kozala Boete, peut-être donc Alingaki a continué, Moussala ne Yamaboko, Oda Bando Sala, Oda maîtrise bien, parce que Makambo Azoko maîtrise bien, elle n'a pas un niveau. Même Papa Leki Nabango, qui est Vincent, Boyebi, moi na wana ya moi si Oda Leka ki bango mi balé na plateau. Bakenda même na Papa Leki na yona mabe. Boyebi ba vidéo za na place publique. Babando yo kanate ba swana ba bimisa makambu ya somo o internet donc ningana awa. Nyonso za na internet parce que papa Dadi akufa na 2020 to banaki o tâtonné dernièrement na yaki kozwa confirmation que c'est en 2020 que papa Dadi Dikambala do akufa. Boyebi ndenge ba traiter famille wana ndenge ba traiter bana wana ndenge ba bwaka bana wana libanda. Belle-vie a lokota bana wana ya kolokota. Vous le savez tous. Pour asunga bango, pour apesa bango place, pour apesa bango valeur, pour respecter mémoire. Il y a Dadi Dikambala. Dadi Dikambala nzoto na ye na morgue et pour là bino boyebi. Ba comédien ebele ba yebi. Major a yebi ce qui s'est passé pour que bazwa nzoto ya Dadi ba bongisango. Boyebi expose place où il fallait ba exposer ndaku nzoto ya Dadi na stade de martyr jusqu'à la veille. Il y a encore fallait bima. Il y avait encore rien au donc Salema. Boyebi ce qui s'est passé botuna major a koyeb sabino. Botuna ba papa masumu ba koyeb sabino ba sacrifice nini cette femme belle vie de Sala. À la veille. Bomona ba président Gesho Basilika ba tuebele Basilika awa ba émission Ekita et Mata. Boyebite ba sacrifice nini mwana mwasi wana asala à l'époque. Pour na nzoto ka ya ndeko na ye ezala exposé na ba condition oyo esengeli. Mais la même famille, le même personne au lobby asungaki, au lobby accompagnaki, au azalaki na souci na bango lobby bazala malam. Lelo ce sont de mêmes personnes, quelques personnes au bazo ko luka ko nuire. Batu oyo baluka ki lobby bana Dadi ba se retrouver na balabala. Aujourd'hui batu wana ba komi comme on a bana wana sikoyo lokola ba komi moi batu. Baza siko bana na biso, il faut te profiter. C'est la mauvaise foi, le bon Dieu ne va pas vous laisser. Le bon Dieu ne va pas permettre à ce que ça arrive na ndenge ya mabe et ou bien est tourné mal contre Bellevue. Nyonso ba plan nyonso ekobando kozala exposé. C'est comme ça mes frères et sœurs. Moi na wana elle ba yeko consulter ye, il paraît. Elle a parlé avec sa famille. Voilà. C'est comme ça que la famille était très fâchée. Balobi me oh. Comment bakabala mabebo contre moi na mwasi a eda kibiso lobi. Moi na mwasi a sunga kibiso lobi. Moi na mwasi azwa ki bana o lokola bana na ye. Moi na mwasi yo bano bazanga ki ya kolia apesi bango ya kolia. Moi na mwasi bano bazanga ki place ya kolala apesi bango place ya kolala. Lelo batu ba tourner contre moi na mwasi et puis en utilisant bana ya Dadi Dikambala NON. Et c'est comme ça, le petit frère direct, il y a Dadi Dikambala, aleki na télévision tel que nga na yebi na nga yete, mbala liboso pena mo na ye na télévision. Pour aya ko bimisa makambo nyonso abimisi na ba etando yeke. Cette décision, nazoti kabino awa na audio, boyoka, décision oyo eza ya ye moko te. Décision oyo eza décision ya famille. Eza décision ya ye moko te, eza décision ya famille sur toutes les personnes oyo a kolekisa mwana ya Dadi Dikambala na télévision. Parce que ils ont des informations oyo bazo ko préparer pour faire passer bana mwana wana na télévision. Aya alo ba isusu makambu ya lokuta. Yango bomoni la famille ba décider boye. Bolanda, leki direct ya Dadi Dikambala. Suivez. Puis passer dans la télé. On a besoin de remettre sur ma solo. Le lezer est souka. Parce que dans l'ingaki, tu vas comprendre que
donc nalekaki na émission nalekaki mpona laisser batiti voilà nayaki mpe koluka diviser famille voilà nayaki mpe te mpona bimisaki émission oyo data asalaki ezalaki touche bazosimbisa ye motu wana azosala papa leki naye azosala yango mpona bambongo na ye te so ndeni te nalekaki porke nalekaki mpe te mpo belge alinganga comprendre nalekaki parce que namonaki mabezoya nde naye kosenga pardon nazo regrette na voice wana oyo Vincent asalelinga donc regret wana yango moto ememi nga mpona silisa likambo oyo mais mala nsima naoloba boye na émission na yo eka merci beaucoup dadi oyo abota badati aza grand frère na nga bana ya tika po dadi abotama na banzete te voilà suivez suivez il pleuvine je pas le choix moto nyonso oyo oyo akanisa lokwa dadi akufa il peut venir marcher na vie ya bana ya dadi po dadi azaki akolobela bana wana akutana wana nzambe na bino ngona émission na yo so bona ba mbongo na bino o aza na tembe akolukaka ata mwana dadi moko ame kosalisa émission ngam na okule na comme ça on comprendre que na mbongo na za nango akolobimisa ngo na parka ngo akoluka ba avocat bien on comprendre que dadi azaka système mais bana na bazana batata ngai ne na okundo na parti nga donc tout akoluka bana ngai na okundo na parti na ko suivez ye azui mwana ngai alekisi une émission na ye boso soki ba Vincent na okunda ye voilà alobi très bien o nyonso akolekisa mwana dadi dikambala na télévision bakofunda ye comprenez oyo tout akolekisa mwana dadi dikambala na télévision bakofunda ye vous savez pourquoi ezali par rapport ya kabal oyo ya mabe bazokosala wana ekomeli famille basepeli te famille balingi te malgré frère alingi abimisa famille na ye te na ndenge oyo basololi aza mukolo mais la famille n'est pas d'accord avec oyo bazoko bongisa yango balobi nini mutu nyonso akolekisa mwana dadi dikambala na télévision il pleuvine mais je pas le choix il faut na continuer parti oyo pona silisa émission oyo tout akolekisa mwana dadi dikambala na télévision bakofunda ye batuni même Vincent lobi même Vincent bakofunda ye eza pona makambo oyo ezokoleka oyo bazokobongisa oyo eza que il faut mwana dadi dikambala mususu aleka na télévision embrasser quand même nzela oyo dati embrasser qui en tout cas veuillez m'excuser Mboula Pena et Komi Amakas je suis obligé d'arrêter ici et continuer à la maison deuxième partie de l'émission suivant ça na ndaku na kino continue ngo na kinga kati kuna na kati ndaku merci beaucoup voilà nous sommes là nous sommes de retour nous sommes là en tout cas excusez-moi là où je travaillais naki na balcon ndaku courant est vraiment faible vous voyez pourquoi vous voyez même la lumière n'est pas bonne comme naza na ba projecteur te na ndaku awa je pas de projecteur à la maison des fois j'ai du mal il y a qu'au tourner doit partir en ndaku awa beau supporter ceux qui bomoni image eza bien té eza c'est pas vraiment de ma faute c'est indépendamment de ma volonté parce que nazaka na besoin ya kosala mais parce que babilo kwa nezaté nous sommes en train de travailler silencieusement malembe poto luka comment faire pour avoir un bureau 10 mois de mars déjà nzambe so sali grâce à PC biso ba moyen donc on voit déjà bisika oyo esengeli déjà que na ba tongo boué on peut déjà commencer avec les émissions mais c'est pas aussi facile pour nous avoir plateau ndenge ba maman Sarah bazwa ba maman des mères ça demande vraiment beaucoup d'argent mais petit à petit nzambe aosunga to kanza malembe poto zwa bisika oyo esengeli audio oyo message oyo papa leki ya dadi dikambala ayaki kosala lobby ezalaki pour mettre fin na deuxième épisode oyo babanaki ko préparer pour batchaba na dadi dikambala na kati c'est comme ça le monsieur je suppose bayokani na famille et batie liboso parce que trop c'est trop eza famille na bango nde sango ezokende ya mabe eza famille na bango nde image ezokobeba eza famille na bango nde ba détracteur ya Bellevue ba moni que non
moyen otoko kotela yango wana. Moyen otoko kotela yango wana, moyen otoko zula Bellevue bien yango wana. Eza famille na yende batu bazo ko bimisa famille moko irresponsable. Eza famille na yende batu balingi bacha liboso pona ko luka ko détruire musala ya mama mobwe o asunga ki bango lobi. Et tant que famille responsable, baba moni non NON biso tozali na problème na ndeko moi sote ndeko moi so do sali biso lo côté ndeko moi so le contraire R ndeko na biso do ngazaki vivant ndeko na biso do akufaki ye mutu asunga ki biso na bana oyo tokoki ko fanda te to kanga munoko batu mobwe pona ba intérêt na bango ba ya ba luka moyen ba comme ça biso lokola ba unité de production na bango NON c'est voilà ndeko ya lobby. Toute personne a relaxé sur moi na Dadi Dikambala na télévision bako funda ye, y compris Vincent. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que Batou va comprendre pourquoi cette décision? Parce que trop c'est trop. Yango to yepsa kibino même dans le mal. Bozala kana moi sa geste. Bozala kana moi ki bo mutu. Et la mauvaise foi et même Batou na mabe. La mauvaise foi est indagaba tout droit vers ba mur. Yango nazongi lisusu awa na loba na bino ba mama ba papa. Na loba tiango kuna bino ba ebo sala batu malamu bo lemba ko sala malamu te. Continuez à faire le malamu. Jésus-Christ qui est venu ici na sena mokili. Ti lelo ebele bandimaka ete. Ba pesa ba kombo nyonso o ba ko pesa justement pour ba humilier ye. Mais yona ngato yebi que non, c'est lui le sauveur de l'humanité. C'est lui le Dieu. Ayana nzoto ya kibo mutu physique comme ça na pema ya batu nyonso na makila na mai, c'est le Dieu. Il est venu pour sauver l'humanité. Mais ebele bandimaka été jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et bongo Bellevue. Pensez-vous que batu nyonso bakolingaye? Pensez-vous que batu nyonso baondimaye? Dieu est juste. Voilà pourquoi à chaque fois que kabal moko ezoko salema contre ye, nzambe azote misaka mutu moko. Mais bino 3 journalistes oyo boza pembeni ya mama. 3 journalistes boza pembeni ya mama. Ba journaliste misusu baza wana baza bien. Bazo sala musala na bango na ndenge longo bania. Mais aujourd'hui bazo ko se retrouver na saki wana. Pourquoi? Parce que il y a un groupe de gens oyo bazali animés par la mauvaise foi. Oh bazo ko influencer quelques comédiens. Oh lelo ba retomber au nyonso ezali na réseaux sociaux. Voilà pourquoi nazo ko senga na celui la communication ya maman. Vous devez faire très attention. Veillez sur pembe na bino ezali na bambuma mabe, pembe na bino ezali na ba infiltré, pembe na bino ezali na bato bazo ko linga ko détruire musala maman. Preuve, regardez aujourd'hui où nous en sommes avec l'image de Maman Olive. Bato bazo occasionner destruction ya ko salir image ya mama wana bazali tout autour na bino bazana bino boliaka na bango bomelaka na bango ba retomber yango mais bino ba ebozo ko luka ko nuire na vie ya mama wana. Dieu ne va pas vous laisser, vous serez toujours exposé, vous serez toujours exposé. Yango bomoni ndeko na asali sortie médiatique na ye. Pour finir la troisième partie oyo, je vais vous laisser suivre message à Vincent et pas Yandeko Naye. Message oyo Vincent a salango kon. Lorsque Vincent a fait passer la fille de son frère à la télé pour basala o basala ki pona bango ba mona ki donc eza bien ba calculer ki ba paramètre te batala ki nyon sauté même à venir professionnel, il y a Vincent Yemoko, mais avenir professionnel, il y a Ndekwana Mwasi. Ces messieurs et toute la famille de Dadi Dikambala, bazala d'accord na yangote. Ndeko en tout cas na yebi ete na tikala pe koyeba ete. Aya aleka la télévision pour demander pardon à Bellevue. Pour asenga Bellevue pardon. Que makambu o nyonso eleki dati azaka mwana na yo limbisa Bellevue. Ozaka mama zala na mutema ya kolimbisa au nom de toute la famille Dikambala. Na ye na sengi pardon afukama na émission. Vincent a sepela na yango te pourquoi ye faut aya ko senga Bellevue pardon.
Donc Belle-Vie aza mboa, Belle-Vie aza nyama, Belle-Vie aza ngulu. Belle-Vie bako senge pardon te. Belle-Vie il faut zala kaka exposer. Belle-Vie il faut ka ye mutu donc abimaka mabe na miswa batu. Belle-Vie azo ko mériter respecter le corps à cette famille. Ba se senta ki lésé. Ba moni que non moi no yo asali mabe, il faut famille et senga pardon. Vincent amona kiango mabe alors asataka ki na ndeko na ye boyoka. Boyoka message à Vincent. Suivez. Boyoka. Gosse. La salle là pena mona audio aux allons comprendre. Si on peut comprendre une vraie face na vers là. Na comprendre une vraie face na yo, ça fait un bout de temps où on observe yo. Et na comprendre pena qui tu es. Suivez hein? Donc désormais place on dit place on nazara do ba nazara cousin na yo. Présenter des belles cousin na yo. Hein? Place on va ngana cousin na yo. Présenter excusez hein? Donc vraiment, si on va avoir un cousin, on va avoir un cousin, présenter des belles cousines. Là, si on va avoir un cousin, présenter des belles cousines. Donc vraiment, il y a une ligne rouge entre nous et pour la vie. Je suis seulement le Dieu pour eux, je suis un méchant. Je suis un méchant. Je suis belle vie de vous comprendre. Mais quand tu as un télévision. Vincent ici, audio Eleki, qui prend le luxe aujourd'hui dans son échec. Il y a peut-être à côté sous côté ka image à maman Olive Nandenge et le longo banité. Ko sala musala oyo bazuele pembeni ya maman Olive te. Qui se permet de dire que Belle-Vie est en train d'envoyer les gens à finga maman Olive. Batunini o Belle-Vie a tinda na télévision pour qu'il nous finga maman Olive. Vincent est conscient comme il est là. Batoi si l'ande ba finga ka maman Olive. Est-ce que Vincent Lelo a dans la vidéo a kobimisa aux yeux du monde? Moutumo la Belle-Vie a zo ko finga do maman Olive. Vincent azanango. Vous sentez la mauvaise foi, rage. Il y a certaines personnes au babando sala ba analyse ba lobi no Vincent a commencé salango. Parce que ba film na chaîne na ye etale magate ba sangani na ba l'autre là ba ça la bloc pour ba mettre fin peut-être na chaîne ya Belle-Vue pour bango bazwa espace ba respirer. Mais Vincent oza en tout cas excusez frère depuis que makamwe bandi mbala liboso eza na ba masa misusu o bazo ko benga Vince ba opé ba yebi ba lo ba aya ya biso to kamwa na biso te ya ndenge ka frère na biso azalaka. Alexis, ligne rouge parce que Ayeko Senga Belle-Vie pardon. Elle ne peut pas demander pardon à Belle-Vie. La famille Bako Senga pardon, il faut pas exposer Belle-Vie. Belle-Vie a commis la famille, yé a longolo na famille. Non, même à ta humanisme. Et heureusement, à Tindini Nzo Dio Tindela Yoki Sabatunion Soba Yoka. Mon frère, mandat l'État est si là. Les agents passent par institution éthique à l'ACA. Peut-être que tu n'es pas le premier à travailler Pemeni à Maman Olive et tu ne seras pas la dernière personne. Batumisu Subakoya. Il y a ce qu'on appelle excusez, la continuité de l'État. Il y a un bomoni, projet Papa Kabila, Atika Kina Mesa, Papa Félix Aye, Azo continuer. Oignon son papa. Kabila Atika Kina Mesa. On appelle ça la continuité de l'État. RP Papa Félix Tanae ici là. Oh Akoya après Papa Félix a continué Makambo. Oh Papa Félix Atika Ki abaki si ba projet na ye Moussous. Et oh ya ko baksana so silicité oh Akoya a continué. Moussala na bino. Oh maman azwa bino peut-être d'aujourd'hui beaucoup mon tambola na ye. Eza pour Akoya ka ko régler ba compte té. Vous devez bien définir votre travail. C'est quoi votre utilité à côté de Maman Olive? Est-ce que l'utilité Nabino côté Maman Olive, c'est de venir régler ma compte dans la place publique? Parce que Vincent qui était incapable de faire même une émission de 5 minutes pour faire face à Mida, à Essai, à Mamou International.
bazali les anges adorables de Sila lorsque bazoko finga Maman Olive tina mois de mars awa tina mois de novembre de décembre mois de septembre awa pe ba utaki finga Maman awa pona makamo ya Ariachou. Vincent a même courage de ça une petite vidéo de 5 minutes pour dire NON. Vincent, vous êtes un homme intelligent. Vous avez beaucoup travaillé. Ne vous laissez pas faire par la mauvaise foi. Il y a un groupe de gens, Oyo Balingaka Belvite, et vous êtes tombé trop bas. Aucune vidéo de Vincent pour venir défendre Maman Olive pendant qu'on traitait Maman Olive, son mari n'a pas combo nios sur la place publique. C'était le moment où Bino fallait beau téléma. Mais pendant ce moment, Moutou Abano téléma, c'était qui? C'était moi. C'était des mères. C'était Sarah. Combien de fois nga ici na yana kingakati? Combien de fois nga ici na 100 francs ya Maman Olive? Combien de fois Sarah si azwa? Combien de fois des mères aya? Mais Bino botambola kana maman. Ba réaction na Bino donc ezalanin. Il y a des émissions aujourd'hui na ba chaîne na biso. Et j'en suis sûr aussi ba émission oh peut-être celui la communication ya maman ba luki ba omona yango. Vincent yo sala ni vidéo mon côté. Mais quand vous parlez comme ça que Belvi azoko tinda batu ba ya ba finga Maman Olive, Vincent, Olobi Lokuta Makasi, mon frère. Olobi Pena Lokuta. Olobi vraiment Lokuta. Olobi vraiment Lokuta. Il n'y a aucune personne à Belleville à l'écart pour affinga Maman Olive. Vidéo na Ozan Angote. Vidéo na Ozan Angote. Aujourd'hui, en justice, Bino Batou Bozo ko prétendre avoir tout. Et puis, Boza Bezobo Kangsabat. Si on vous amenait face à la justice congolaise, vous allez prouver des vidéos qu'on insulte Maman Olive. Ok, non, Bazali Batou, il y a Bellevue. Ne vous cachez pas derrière échec. Bomba échec na binoté derrière analyse Batou Bazo Kosala. Non. Non. Mais Kakayo Vincent, tu étais obligé. Parce que na ero talaka au moni que non muto mayele akoya ko sala émission nga face à face pour na faire à Maman Olive. C'était qui? Avec ta conscience, yo benga nan, o benga esse, o benga mida, o benga Maman international aussi là auta ki ko remercier na mois de novembre. Oh aloba ki yemoko nazo citer comme na bango à haute voix aujourd'hui mokili donge yoka. O benga bango pour yo sala do analyse do na bango. Tu avais dû appeler qui? Tu as appelé Sarah. Pourquoi tu avais appelé Sarah? Parce que tu avais compris que cette dame, Azali Namutu, Azo réfléchir, Azo Sala, analyse à bien. Analyse d'ailleurs à Sala depuis Kala. Yango, Azo continue au Sala. Pourquoi yo mouni yango mabe? Pourquoi yo mouni yango mabe? C'est la mauvaise foi. Dis juste Vincent. Bimi c'est la biso même émission ya yo moko. Depuis Babano Finga Maman Olive na mobali na ye et pas Mida esse na Mamoudo international. Bimi c'est la biso vidéo moko Vincent. Oh yo ozoko défendre do Maman Olive. Vidéo moko. Oh yo o telemi ozu mwana na yo o fantie na kiti bozo défendre do Maman Olive. Ou bien yo ozu journaliste moko ya Sila. O doit défendre Sila bo fandine na plateau pour que bo défendre Maman Olive. Bim c'est la biso vidéo moko et kozalate. Ça c'est la honte, c'est tombé trop bas, c'est l'échec. Mais au moins so batuni vidéo. Il y a mutu moko aloba kamakamwa Bellevue. Bako retrouver vidéo ya Sarah Tola na yo na chaîne na yo na plateau na yo azo défendre Maman Olive face ya ba insulte ya ba mida. C'est la honte Vincent, c'est la mauvaise foi. En tout cas, je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord donc avec toi. C'est exciter les gens na mabe. Exciter les gens na mabe. Bolingi bozwa kombo maman, bo diembela na kombo maman. Boko yoka goût, c'est-à-dire bo yoka goût. Plan tout et qu'on a déjoué par le nom puissant de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vincent, boyoka goût. Ouais, boyoka goût. Tu continues. Maman Olive na télévision. Mais va donc pas dénigrer Maman Olive. Maman Olive yo a soungara bala na yo. Toi tu préfères passer à la télé pour me salir et salir Dati. Tu penses vraiment que tu as un kilo dans le fournir mon nom dans la télévision. Tu penses vraiment que Yango yo pena fallait au sala. Ok, Bellevue cousine yo, Bellevue ndeko na yo. Moi j'ai fait plus partie dans la mutu na yo so kufa lo ba soutenir la ndeko na yo. Bozwa niveau ya mutema mabe ya suka. Doti ye a okufa. Alongola ngona mutu na ye ke veye Vincent doza kandeko na ye. Mes frères et sœurs,
Ponde kwana alobi nini po kaka ye asengi pardon na makambo eleki. Po kaka asengi pardon. Pensez-vous que oyo salaki na mwana na yo na télévision? Bino na ba bureau na bino boza d'accord nango? À part bino batu ya mitema mabe groupe wana ya mitema mabe to yebi bino. Peut to calculer bino tozo ko mona ndenge bozo ko tambola. Même maman aza mutu aza à part ba bureau maman pe aza na famille o deux akeno bino nyo so ba bureau boke azo so la pe na famille na ye. La mauvaise foi. Si o kokufa. Oh! Likambango nini na belle vue. Likambango nini na belle vie. Bandeko balandi ya le code de bonne conduite rester branché to ko bimisa bango nyonso na mpoisa. En tout cas bakoyoka goût, c'est-à-dire bakoyoka goût makasi. Nzambe abatela bino, Nzambe abatela belle vie qu'on dit. Nous allons continuer ya ko sa musala, mais nazo ko résumer ngo pour dire ceci. Famille bota to longwa na distraction. Makambo yo eza isusu normal te. Makambo soki o bokomi komona batu bakomi ko bima na ba famille eza isusu normal te. Eza isusu juste te. Mais nous avons Dieu. Pour que tolonga, nous devons être unis, soudés. La prière eza quelque chose de bien. C'est le travail de Belleville qui est menacé et c'est la personne de Belleville aussi qui est menacée. Prions pour cette femme. Le respect aussi des autres et qu'on a quelque chose de bien. Mais nzete oyo ebikisa na nkoyi na zamba. Hein? Bakata kangote. Et Vincent, yo yebi soki lelo yo zaka pembeni ya maman livre. Okoma wana na moyen nini? Tu es conscient. Okoma wana ndenge nini? Pembeni ya maman livre, okoma ndenge nini? Herbozo mela mai, bobo sonaka source te. S'il faut koloba. Lorsque maman Olive a approché tout le monde, maman yé moko azalaki na batu na ye oyo déjà na mitu na bango na mutu na ye maman yebi ki ndeko nanga X ndeko nanga Y. Faut faire attention, la vie continue, la vie est très compliquée. En voulant trop gagner, on risque de tout perdre. La vie est précieuse avec Jésus-Christ. Le temps de la fin est au poussana. Moté mamabe et futana moté. Balia ngando ba sepela mais jour quand ngando alia mutu moko. Ba te belé balela. Est-ce qu'aujourd'hui bozola la pena pongi place boza? Ba audio okutu bino boyoki. Atindeli ndeko na ye propre. Eza mokie. Mais il y a certaines mamans babenga Vincent ba enregistrer ba propos abimisa na monoko. C'est pas important, il y a que étaler en na place publique mon frère. Faites attention. Ligne rouge oyo lobi frère na yo oyo tie entre yo na frère na yo. Et ça peut-être là c'est la famille. Mais ce que yo otie ligne rouge na ba vie ba tu belé. Même baninga na yo ya musala o biso toza. Lobi ko lekalelo. Merci.